Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Kisasa et l'équipe partout. Mikuru Mezabino, pardon. Jima Sala Yolo Ratarate. Et on a bien agayo. Ah, Jimmy Mokende. Où est là? Manakin. Qu'est-ce qu'on a déjà zappé? Ce couteau non. KNB tellement. KNB tellement qui t'a fait l'équipe partout. Jimmy Mokende. Où est là? KNB ko zappé. Ce couteau non. Check au Vandi. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso, bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Tore marka kabawewa bazalaka na solidarité makasi soki chauffeur moko ya mutuka atuti wewa moko bazalaka na bolingo wana ya kolanda pe kokanga chauffeur wana, mais au contraire soki ezali wewa tuti mutu moko boye bazalaka na solidarité wana te ya kolanda po bakanga ye. Laki moustiquaire à papa Yosala qui empêche Mbunga Swanga ta moquette Nelo moko mingundo Como suwa moningina so malaria Constamment ko salami na Kinshasa bande kona biso ba wewa soki chauffeur atuti ye bango nyonso ata ba yebana kite basangana ka pona kolanda chauffeur wana ti bazwa solution mais tolunga ipeto yeba soki bango moko batuti mutu est-ce que bazalaka na temps ya kolanda ndeko oya tutaki mutu po bayebisa ye azwa soin ya victime wana. C'est pourquoi toza lelo na commune ya Gombe to solo na ba wewa na quelques chauffeurs bayebisa biso nanu soki attitude wana ya ba wewa bango moko batrouva ngo ndengeni biso turana na kate parce que soki ngai na tuti moninga landinga ye soka tuti sikoyo nga soki na landie ça la bien te yango biso to boya kolandana ezala kolamba ko swamba te ezala mabendenge nini to landaka na biso tangu mususu mais soki ya zana mbango kolekanga to akumba moto sum makasi kolekanga oko zoye te Eza pasi mingi tango basala mbeba mobo po basani balandana. Eza siko ye moko leta fo azwa kasko disposition mobo pona bango po ayeba po eza biso ata mutu keza bango bawewa. Il faut tozala na direction moko na route etotambola elongo toza bebo moko. Ba bayeba te mais soki o meki ko coincer bango timo asa bato adepine nde ebemande na mbeba mais tango mo ya bango moko ata asali dégâts makasi moye ke omuna ke so akimi akoti na mutu mwa landa ye eza soki mutu wa mutu ka beti mutu premièrement tozo landa bango parce que bango balingaka biso te babetaka biso na mituka na nzela basalaka désordre, c'est-à-dire que biso na bango, c'est-à-dire que toyokanaka te. C'est pourquoi ere moko soki omoni mutu wa mutu ka beti ata ndeko na ngai jamais na kofanda il faut nalande bakanga ye. Mais soki wewa na wewa soki wewa tuti mutu naza na temps kolanda ye te parce que aza ndeko na ngai toza na ye c'est-à-dire que toza ndenge moko na ye ngai na konima te ke lokola tuti mutu na moto nga mpe nalande mpo bakanga ye jamais na kolanda ye après nayebisi ekima mbangu nazosala manœuvre mpo bamosusu baya bakanga ye te parce que nazosala bongo parce que nayebi souffrance oyo tozwa awa bandeko na biso bawewa na bachauffeur bameki kolobela likambo wana me biso tokosenga kaka na bawewa soki bino mpe botuti mutu boyebaka kozwa soin na ye parce que nyonso wana mutu oyo batuti nde asufraka na nsima na yango. Donc ndenge bolandaka bachauffeur oyo batuti bino boyebaka mpe kolanda ndeko na bino wewa oyo atuti mutu mpo ameka kozwa charge ya mutu oyo atuti mpo esala mwa bien et permettre mpe na famille ya victime badepense mingi te. Kinshasa eleki partout. Ba parents mingi ba préféraka bana na bango batala ba série télévisée étrangère par rapport ya ba télé dramatique na biso awa, soit disant que ya biso ezalaka na ba thème éducatif te. Lelo na melike kasi na koyoka moto ekobaluka na sendila ngambe na langwela qui n'est l'équipe partout quand besali constat la plupart à ba parents ba pekisaka bana na bango batala ba film nigérien na ba
théâtre de chez nous mais akokamwa batikaka bango batala basérie oyo balakisaka na bachaîne câblée. Chose grave na kata basérie wana omona so baparents bazotala yango na bana bazosala ba n'importe quoi babuzoba bana na baparents bazotala yango place moko yango wana tokiteki na terrain koya kosola na baparents série wana ezobebisa bana to ezobongisa bana. Éducation ya bana ebebi bana bakomi koyeba makambo avant kutu age na ye obiso kutu tozala bongo te toyebi te so modernisation soki me ermo modernisation pe eye kobebisa pe makambo ebele donc so l'état na biso vraiment ameka na kozwa conscience ya makambo wana balongola bafilme nyonso baveye na bachaîne nyonso bafilme wana ezala lisusu te pe na baacte wana baparents baopose devant bana te parce que eza mabe ezodétruire éducation bana mosusu ere na mpoka neti mpo a revoir matière te akomonce la série ti baere tardif nde bafilme ya ndenge ezolekana kosembrance kosala bona bebebisa éducation bana donc ezokoéduke masi te eloko ya liboso wana oregrete mingi moni atanga moso na otala filme wana devant baene oyo ya ngai ou bien baparent na nga esala nga déjà soni omonake eloko moko ezalaka interdit mpona bana mike bamona yango mais à partir ya filme wana eya nango facile mpona kotala babiloko wana pour moi esalaka nga mpenza mpasi makasi nazalaka na mutu moko boye to ndozala na ye mingi bana na ye bakoma voir même kutu kosala mosusu babiloko wana basalaka na filme na bafilme wana basérie wana batalaka namona yango esalaka nga mpasi makasi mpona nga malamu kutu mwana nga tala ne théâtre esobe théâtre ya saisai esobe bavidelo wana atala kutu bango mpo na biso awawa bacongolais eloko wana vraiment esepasaka te na bathéâtre na biso awa mais bafilme Nigeria basérie wana mindele mpona nga mpenza mwana nga kotala babiloko wana te bolandi baparents ndenge baréagir na micro ya KNB en tout cas biso na KNB tozoloba parents soko omoni batie bagenre basérie ya bongo faire déplacer mwana na eza normal te bovanda place moko na mwana bobanda kotalaka basérie wana bato bazosala babuso balakasi en tout cas eza kitoko te ezobebisa éducation ya bana bana ebele bazokomaka eveye omona na kati wana so bamoni likambo subitement batuni mpe papa en tout cas éducation bana ezokoma kitoko te soki batie basérie wana bodeplasaka bana mpo bino botika kotala yango ambote bino balikolo na place botala yango na bana mike ezobebisa éducation ya bana. Kinshasa eleki partout. Bato mingi na Kinshasa bazalaka na culture ya kobanda bato mbote te toyebaka te so ezalaki grodo kaka to nini yango quelque kinois bapesi bavi na bango. Kinshasa eleki partout magazine KNB lelo tozolobela likambo etali salutation oyo tobengaka mbote bakinois mingi tokonstate ke bazalaka na culture kaka ke moto apesaka ye mbote apesaka ye mbote me ye azongisaka te omona moto mosusu apesaka mbote chaque jour mais yo mpe soki omoni ye banda mpe moninga mbote parce que mbote nde eza wana ezalaka réciproque ye jamais apesa azelaka kaka bapesa ye omona mpe azotala yo tout droit na misu donc elakisi ke epesanga mbote yo opesinga non te yango totuna bakinois bayebisa biso bazwaka bagenre ya bato basaka comportement bongo ndenge nini mpona ngai bon edépendre mosusu donc mingi mosusu mpe na éducation ya motu mpo mbote nde eza bongo eza réciproque eza te kaka kenge fora napesaka te eza réciproque ntongo nga mpe napesi ifo mpe nga mpe nazela mpe bapesaka ngai me bon mpona bato ya bongo eza mabe kaka ye azelaka bapesaka ye apesaka baninga te eza vraiment mabe amekaka mpe kopesa baninga mpe mbote ezala bien awana eza orgueil esalaka bango ere okuti okomi place okuti bato oyeba na bango foke bango mbote foke evide orgueil donc bamiso aya mokonzi abandi bangamba mbote bonjour ya simple bafutela yango mbongo te conseil ezaka fo batika systeme aso okuta na bato ope bango mbote oyeba na bango mpo apartir ya mbote folo baporte ebele d'abord eza orgueil et puis de deux amesana te bamususu abotana na famille moko boye abotamaka ye moko ayebi ndenge nini bavandaka na famille na société te c'est pour komona moto aleki ata oza liboso na ye moye apesa mbote eza te parce que amesana na salutation te alors bamususu komona ye aza mokolo po apesa mwana moke mbote ye alingi mwana moke abanda ye or ke mbote eza réciproque tout comme okobanda kopesa ye mbote tout comme mwana moke mpe akobanda kopesa mbote ekozala ndenge nini
bonjour papa, bonjour mon fils. Mais ezali façon ya manière ya mutu pe na ndenge mutu abotami na famille akoleli ndo ozomona ba mususu mutu azobombe na kwena ye. Conseil aza kopesa ezali boye. Soki omoni mwana muke ata azali mwana muke mais pesa ye mbote. Opesa mbote. Bonjour mon fils. Akondima na ye. Soki andima oh nga papa na pesa mbote obeko ya na pona nini? Ah wana siko ezali façon ya ko reprocher mwana. Mbote ezali malamu. Mbote etondisaka te. Okopesa même ata 1000 mbote mutondi te. Mais eza façon ya kolobake en tout cas ngana yo toza na problème te. Bolandi nde bakino bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Alors conseil to kopesa na batu nyonso oyo bozaka na habitude ya kopesa batu mbote te bozelaka mutu abanda yo jamais obanda mbote. En tout cas faut kotika parce que mbote nde eza wana efunwela na mutu ba porte belé. Bonjour mutu mususu akoko kutane loko mwa malamu ba aider opeka pona bonjour wana opesa ka batu. Boye ba peke ezaka réciproque, tu donnes on te donne. Donc yo soko zelaka ba pesa mbote en tout cas yeba ke eza mauvaise manière. Il faut koye ko la ba bonne manière aux la papa moi nato jeune Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner temps tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. La photo to seka moke buka kingo écoutez Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Dans selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée. Ego d'idée, dans selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Dans selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo. Tout c'est comme ok. KNB sali enquête pour na koyeba soki homme marié a enceinte moi si libanda il faut aya koyebisa moi si na etope ya bomba secret wana. Bali alikombe mabe. Mo bali alikombe mabe oh. Mo bali alikombe mabe. Kinshasa l'équipe partout magazine KNB toza wana gombe to ekosolana ba papa ba ebisa biso ce qui est arrivé que oza homme marié et que sali au sein enceinte jeune fille moko libanda orozwa courage ya koyebisa mama ndako ke na enceinte jeune fille libanda to orobombo tike ami yo kela ngona ndenge na yemo kozwa to rozelaka mukolo kokufa so pe bana ngo ba koya matanga ba ya koyeba na mwasi pa ya koyeba mu makambo ka mukolo ngo en tout cas to ebite to yo kana ba papa ndenge ba ko répondre na sujet na biso na koyebisa ye nga moko mwasi na nga oyebisa ye ke nga na zana mwasi mona libanda o nga na sente po mwana wana azaka mwana lokola bana nyonso oyo yaza na bango ekomelanga na sala ngo pe na lobango ba conflit ezala te tamsuli loba mutu mususu oya ko interpréter ngo mabe malamu nga mona loba po interpréter po elobelanga compréhension ko sala malamu po mobali na mobali azana ndenge na ye mwasi na mwasi pa azana ndenge na makansi na ye po na nga mona na mvi na ngai soki neti na sali bongo na osenga recours pa ya maire mwasi andako asengi recours pa na yepo autorité na minute wana eza yepo nga na sali mbeba esengi siko na senga ye avi na ye keno ngai na libanda na bebisi soki okoki kolimisa ngai na mayemo ata s'enflammer mais na yebi ndenge sikoyo na okisa bakanda na ye ndenge na biso ezalaka boye obomba secrétaire poso na bombe secret poto wana bakoli bakolingana pe funa yebisa mana bango ke tala na zwi mwasi mususu na tie yao soit na sete mwasi mususu na tie yao po ayeba deja po bayeba na deja ke bakomona pe na nzela bapesani mbote so pe koswana baswani kaka ozomona so babundi kaka bongo soki aboyi ngai mususu so aboyi mususu aza pe kozwa bo so bombeli sikoyo ntango ayeba pe kaka aboyo kaka ezaka ndenge moko te
bolandi ndenge bapapa balobi alors tokoyebisaka na bapapa ke fo boyeba bamama bazaka basangisi mama nde asangisaka bana mama nde abokolaka bana soki bino boza te alors soki osali mbeba ya bongo vandisa mama expliquer ata kotomboka aza mutu mwasi nyonso aza mwasi akoyoka kaka kokita parce que mobali azaka toujours likolo ya mwasi donc bobombaka te parce que likama mpe koya bana na yo bake bakutani quelque part balingani et puis tant bokoya koyeba ngo na nsima ntuka ezala mabe mpe pasi mingi na kati ya famille parce que bobomba ye likambo eza ya kobomba te. Kinshasa eleki partout. tosololaki mpe na bamama bayebisa biso soki mobali na ye aboti libanda soki aye koyebisa ye vérité réaction na ye ozala ndenge nini. Tu ne verras jamais le chant qui battre le prix de l'amour et balancer l'amour à château. Kinshasa l'équipe partout magazine KNB toza wana commune ya Gombe toye kosolana ba maman ba femme mariée ba ebisa biso soki lelo est arrivé que mobali na yo avandi so ebisi en tout cas maman nde na zabu ina santé jeune fille moko libanda réaction na yo maman ekozala ndenge nini okosa peser po oyo ko na munoko na ye moko po aboyi oyo ko na munoko mutu mususu po ekosala pasi mingi yango to ebite to nyito zona avis ya ba maman pe pesa so réponse na ba réaction na bango ba ko agir soki est arrivé que papa a ebisi ndenge wana soit ebisi na ka santé libanda na osepela mais so na komona kiaza na nani na mensonge te mais ceux qui n'ont aucun amour batu na yo kapasi mobali il faut ayebisa yo erreur ni na sa libanda wana okondima étant que femme mariée ceux qui ont aucun amour batu o lingate o yo kapasi za choc yo ka kuya ndengwana na kotala bizale zeze qui bien ndako izango problème te mais na osala effort lokola bango neti nga mobali za mtetela babota kana bango ebele na osala ka effort na osenga ka maîtrise penza ya molimo osenga molimo msonta pesa maeli ya koleka ne mwana na era kuya na koti na boningo ya bandeko nae soki nyoso exact comme kokabula puis alobi déjà que na boti libande des erreurs est humaine nous sommes au salaire il est pas salaire na limbisi na ene palanga na obokola mona mais ibala na fesila so ibala na silité na oboma mwana na mwana kandati naza kana mama na yete le kwana yambi mwana déjà naza kana te papa fatika mama mwana so atiki mama mwana na te ngana donc ba retour yo c'est pas mwana na comment est-ce qu'on exprime ma belle mwana. Le seul conseil que je peux leur donner c'est que s'ils rompent le mariage, c'est que leur mariage n'est pas bâti sur le roc. C'est bâti sur le sable. Lorsque c'est bâti sur le roc, il y a toujours moyen d'arranger. Bolandi réponse à ba maman na micro ya KNB alors biso pe conseil tozo pesa na ba maman ezaka que avant ya ko agir il faut qu'on réfléchir bien parce que ko bebisa libala na oteka po papa a triché oza mwasi obi ndenge ko agir et puis au conseiller mobali na yo ezala pe mbala sima bandela ngote parce que soki pe otombo ke otiki libala le moment que mutu na mususu kwa ko remplacer donc ba maman il faut bo comprendre ka ndepeka balobaka une faute avouée est à moitié pardonnée to agisaka na buzo bate Kinshasa et l'équipe partout. Basi mingi na Kinshasa bazaka na habitude na premier contact kaka soki akutana na mbali eke mbali wana ye kotika ye na repo azonga il faut kaka checker ezalaka nini souci ebongwani nuage etangisi mai emotema ezanga par choc ezwi bachoc Guide l'équipe partout le lot ko solana quelques kinoa ba ebisa biso comportement ba jeune fille musu bazanango mona na premier contact kana mobile na suka na ngafa bakabana o pesanga mbongo tinga kabo ya te ya tinozo te misuku bakoma na ndako na tika balambi pondu me pondo pamba na kokakolete funa soma mwa Thompson na kweto pedendo. Mais soko kotana mobali na so lingaka e ko we na mbongo liboso te pesa na bolingo sima mobali yemoka okanisa ke mwasi na nga na besoin melati na besoin kanga suki na besoin smelo ko songolo pakala bon sunga na comprendre suma kama te parce que we ba petit na biso nde ba vitesse ba mo ya nango ba désert wana za mabe bon ka soki jour wana kamba la mo ki na pesi yote ponga mo pe dande na kama mo de aboya nga na système abongo petit banini na ligi petit to telemina petit to na petit kitoko to développer kitoko na petit banini les jours msuna bengi petit na palesi petit aye
Petit frère qui t'a parlé, na normalité nyonso, mais na comprendre te petit ka banini, tellement na libéré qu'un quaté, petit qui n'est petit benga na chombo. Oh tonton, yo benzo a Carrie Grace, yo benza na kei na na royal isude. Et dérangeant nga fort. Premier jour, moi ça sort ko singa mbali mbongote. O ko tika ta une semaine ta 2 semaines, mo bali mo banana ko kanisa. So mo ba kanisa pesi yo wana desiko yo, o moni ka bolinge koli, o komi ko pesa yo pe moi comme chéri bon boy moi boy. Fi wana ka za lelo basa lo koso basa nza. So kena na kuna ba malia bien. Un jour ka bokoze no bien té, o yera momo sengi mon donc moi foza moi sanzala. Pour nga ils ont considéré le roi Ndumba. Pour ça exactement bien té, mutu beaucoup ten kambali boso. Ko solo la pe ka mbali boso beaucoup ten pe bo vandi. Allez après tikinga ka boy na ko kate. Bakino bapesi ba point de vue na bango biso na KNB tokoloba kaka na ba jeune fille o bazaka na habitude ya kosala makambo bongo batika. Ezobimisa fi moko ya basse classe, ezobimisa niveau na donc ya se makasi. Zelaka mobali yemo peut-être akoyi ko kanisa wa pesa quelque chose. Tant que ozo saba buzo bana ezopesa valeur tena miso bambi donc tika yango zo valeur milatisa tant que une fille. Kinshasa et l'équipe partout. C'est qu'après on a Kanda Bakité. Qui a dit que les stars de Géry, pour que ça 3 ans, 3e anniversaire à les stars de Géry, tout ça, un cercle Malos, le 24 juillet, un dimanche. Tout le monde bolinganga, na bolinganga star, na bien les stars de Géry, na bien c'est bien tout boy le 24 juillet, le cercle Malos, tout fait ensemble, fêtons les stars. Paf, 1000 francs à Pamba. Habillement, na biso forcé, la biso tout arabe, moi singlé, moi gondo. Moi tataleki alekakia donc tataleki aleka na mayalos boya to fula 3 bougies na les stars de Géry yaka to la bena ensemble to liana ensemble to kangano ba photo. Vous voulez des selfies et kozala eh ben sur bonga ti cercle moi na monga fula c'est que ba tout ba sele mbo na bumbu so uti pe no zuka roponga ba se retrouver awa ba tout ba ba lemba ba roponga ba zuka ka ipeno se retrouver na cercle malos piscine ali ba photo ali collier ali ça pour les gars ils ont collier à autour sola but pour où ta brasse pour les gars qui s'est pas nous fait na biso ba chambre assurée à na malo c'est ali la mbongo mukie avec mon gérant papi bon réalisateur na biso Chilo Kassila réalisateur ensemble après tous les réalisateurs na mboko. Chaque dimanche de 18h à minuit, Redi à Missi, Bailo Canto, à Robana Robeta, dans Espace Barcelone, na Yolo Médical. Bilenga Kinshasa ezongi na Barcelone, Bilenga Kinshasa ezongi na Bongolo, Bilenga Kinshasa ezongi. Chaque dimanche pour retenir rendez-vous Bailo Canto Redi à Missi na la Casa do Canto. Bako banda ko beta musique pona ko sepelisa ba nostalgique pe ba oyo balingaka koyoka ba melope ya solo sans bêtise. Mabende liwa wane komi trop tard. Na motoki na yonde olongi. Sala makasi olongwa. Bakana ngai kala o. Mama baluka vina ngai ebeba. Ya joba kali na sala nyinyi. Nyongwa nani alitalia dona futa. Mama ekomelinga ndengambu oh. Bana kini rendez-vous ezaka moko chaque dimanche tokuta na bongo na espace Barcelone ezalaka bongo na Bongolo Redi ya Misa banobeta na chaque dimanche boye ebele yaka na mama na bino yaka na yana bino na 6e classe yaka na papa na bino kuna ya banzembo oyo moral eza na rendez-vous na mingi koloba te sina mwana ya mama Kaye yokaye amana loteli yondoto kimasa walfo témoin bana kin bako sabino ta esike zaka moko ya yoka musique ya solo na mama abino na yana na papa na bino na yana na 6e classe les abon un espace Barcelone na Bongolo et pas wa périda on obeta on a chaque dimanche de 18h à minuit kozanga te banzembo tueza bomengo atakala nakozuwa nakokoma bakana ngai kala o mama baluka vina ngai beba banze monyoso majeko oh non nalingaka tout ezali boya okito telefone ngata na pokwa mama
ntango abomwana esi eleka okita nyonso ezali donc moto alinga musique ya bien chaque dimanche kozanga te na espace Barcelone kozela bino merci bolelaki mpe mingi ye mutu bolukaki ye yo redi ya misi bailo kanto ayeli bino muziki ya kitoko Kinshasa eleki partout ikana milengele maso ntango oyo. Merci na attention boakordaki na magazine na bino tokomi na suka soki boza na besoin basalela bino bacouture ya solo adresse eza chez moko avenue ya la numéro 21 na maison Dorcas Confection chez Mami Dorcas Bilema Kinshasa et l'équipe partout.